Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV. Tusamba pensamu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambe wa sedito ye untwadi ya mwanda velela bika wakalava yeto tuka kwa yelevu se mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata molimo santo tolandaki matei na biso mama pasteur ateyaki biso abandelaki banzemba bayuda akenda mibeko bayuda akenda mibeko mikanda na ya suka toyoki tobomba tosalela po mokolo wana tobika Tingi tolobelaka yango ntango nyonso bapapa batikelaki biso makambo misato bolingo mibeko mpe misala lelo eza mokolo ya yenga oyo tata nzambe apemaka yango totia mokolo ya misala oyo toyaka po ete moto nyonso asala mosala oyo aza nango atina sani mpe baprograme mingi tozaka nango tata nzambe apesa nzela mpona misala mokolo ya yenga lelo na Pointe Noire na Kwilu Niale Bwenza baza na communion epesi esengo bato bamati mingi lelo eza mokolo na bango bakomela communion bamati mingi pamba te RDC ndenge bapapa batika biso baza na problème te totali mpe na Brazzaville problème ezali te nde topesaki nzela kuna mpe bapesaka bango communion tozotala position Angola tawa soki ekoki kuna mpe lokola tozala bandimi tokobongisa Fumarongo papa Fumarongo papa de angenda kuntima azalaki kotuna oyo asalaka mosala ntina nini ye asalelaka mosala surtout mosala ya tata nzambe mpo azwa lifuti totali mpe mosala ya mokili bafutaka biso kompani oyo osalelaka kuna so okei osalelaka kuna bakofuta yo me soki osalelaka kuna te ata okei kofutama te kambo mingi ezali komona na kati na eglize oyo kasi toyebaka ke nzambe azali kotala Papa Kabemba
boyana na papa elebe moto muntu yaka eza liloba ya moke eza likambo moke mpe surtout développer eza ya monene yo ozosala mosala ya nzambe. Pourquoi sala ya tata nzambe esengo mpe ezali pasi mpe ezali ntina nini yo osalelaka mosala mpo ozwa lifuti soki obongisi te pasi. Directement Papa Kabemba Oleka. Merci Tata Nzambe Nkolo Molimo Centre mokonzi Bule mokonzi Lingomba na kopesa biso maloba na kombo na tata na mwana peli mo centre tokotanga nani mibale chapitre mibale oyo mokonzi Bule mokonzi Lingomba apesaki biso ya liboso tokotanga Psaume 123 1 à 2 soki toleki wana toke kotanga oyo tata uti koloba na biso awa na mosakoli to Ecclésiaste chapitre 3 verset 9 to okangi ne tolobaka okiti kuna yo moko oke kosilisa tobandi kotanga na loyembo ya bayuda ya 123 to mokama na tukubi bale na misato totangi nzela ya liboso na ya mibale. Yawe oyo avandaka na likolo na tomboli miso epai na yo ndenge baumbu batalaka maboko ya bakonzi na bango ndenge mosali ya mwasi atalaka maboko ya mokonzi na ye bobele ndenge wana pe tozali kotala epai ya Yawe nzambe na biso ti tango akoyokela biso mawa tokei na mosakoli Ecclésiaste chapitre 3 verset 9 elobi boye litomba nini moto azwaka na mosala oyo asalaka litomba nini moto azwaka na mosala oyo asalaka to lolenge ya moto asalaka tina nini ye asalelaka na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Centre na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Centre tolandi motuna oyo tata a introduire yango na mosakoli chapitre 9 chapitre 3 verset 9 elobi mosala o moto asalaka na ntina nini abi ye moko apesi yango eyano te na ntina kozwa lifuti yango wana enchaînaki biso yango na psaume 123 ete baumbu batalelaka mosala na bango mokonzi na bango elingi koba mosala oyo osalaka yango epai ya nani mpe lolenge nini yo osalelaka yango baumbu ya mibali batali kotala epai ya mokonzi na bango ya mobali baumbu ya mwasi azali kotala mpe na maboko ya mokonzi na ye ya mwasi na ntina nini pamba te lifuti na ye ekowuta kuna epai ya mokonzi na ye lifuti yango batata bamama
ezala ya mbangu ezala malemu esengeli mowumbu azala na confiance ayeba malamu mokonzi na ye ayeba kosalela ye azala na confiance epai na ye parce que lifuti na ye ekouta kuna na maboko na ye mowumbu akoki kozala motema moto te nazwa yango kaka lelo mbala mosusu mpe osali mosala te sans esili te olingi bafuta yo ezalaka te mowumbu akozalaka na patience wana yango nde caractéristique ya liboso ya mutu na nzambe ezaleli ne ya liboso ezali patience motema molai motema kokita mutu na nzambe azalaka motema molai moto te mais lokola ezali lifuti na ye eleka 2 jours eleka 3 jours akozwa yango kaka mpo eza lifuti na ye mpo tasalaki mosala na elanga na ye yango wana Habakkuk na chapitre 2 verset 1 jakaba okitata la verset 3 okomona yango bazali koloba ete lokola eza elaka balakanaki na mokonzi na ye soki ntango yango ekoki akozwa yango soki ozwi yango te elambela yango kaka ekosalama kaka ekoki koleka te kasi tozala lokola baoyo bazali motema moto te oyo bazangi kondima te oyo bazali na confiance te na nzambe mpo ete etondi ezalaka lolendo mutu azalaka motema moto oyo azalaka na confiance na mosala na patron te azalaka moto na lolendo atondisami na lolendo yango epesaka baconséquence ebele epai na biso nzambe tozali kosalela ye to mowumbu azali kosala epai ya patron songolo to patron pakala azali kozela lifuti wana yango ekopesa ye esengo yango ekofandisa ye yango ekokobisa ye mutu monene me bato baza motema mokuse motema molai bango bamonaka ke kosalela nzambe ezali mosala mpamba kozala motema molai kozela ndenge nzambe azali kotambusa ezali mosala mpamba yango wana balukaka banzela mosusu lokola patron oyo azali kofuta te aluki patron mosusu oyo ya mbango mpo ate akoka kozwa lifuti na ye ekona mpe lifuti azwaka mingi ya lolenge wana ezalaka liwa oyo tozali komona mpe bato mosusu na nzela ndenge bakomi kolokota matiti mpo na ntina likambo wana yango wana biso batata bamama esengeli na biso bandimi bana papa Simoki Mbangu tokangama na nzambe na biso wana oyo aza na confiance na biso oyo biso toza mpe na confiance na ye mpo te nzambe afuta kaka baoyo basepelisaka ye nzambe akofuta moto asepelisaka ye te oyo azali désagréable na miso na ye. Hébreu chapitre 11 verset 6 ye moko nzambe ayebi posa nyonso wana alobi na biso ete solo yambo biso tango tozali kosala mosala ozali na mowumbu ya nzambe tolukaka nano bokonzi ya likolo ndenge alobaki yango ye moko na Matthieu chapitre 6 verset 33 toyebi yango te toluka liboso bokonzi ya likolo oyo etikali biso kopesa biso lokola kado likambo wana ezali lisano te ezali lokuta te soki tokali na 1 roi chapitre 3 verset 9 à 13 1 roi chapitre 3 verset 9 à 13 Salomon asengaki makambo mingi ya kitoko leloko liboso kasi asengaki na nzambe ezali ke apesa ye mayele mpo atambusa etonga na nzambe ezalaki ya bozwi ya nzoto te ezalaki mpona kosala mosala na nzambe kasi lokola nzambe ezali nzambe ayebi ke tozali na mposa ya makambo nyonso oyo ezali kosalisa biso na nzoto apesaki ye bonus abakisaki ye apart mayele asengaki apart pouvoir asengaki apesaki ye makoki oyo ekosunga ye mpo azala malamu babi mutu moko alekaki ye na mbongo te mutu moko alekaki ye na lokumu te donc c'est-à-dire batata bamama tozali kotala ke kosalela nzambe ezali pamba te litomba ezali yango wana biso baye tozali lelo koyoka liloba ya tata Molimo Santu ndenge aza koencourage biso na mosala tozali kosala tolemba te toyoka biyoka te tomona bimona te to nous décourager te mosala na biso litomba ezali
litomba na biso ezali obite ya nzoto na ya molimo tokozwa yango na molimo likolo lola epai na biso bandimi ezali héritage ezali libula ezali salaire te matériel bakofuta biso na maboko boye mais lola mpo na biso baitosalaka nzambe parce que nzambe ezalaka na lola lale basi bakita oyo beba kiti na bokonzi etikala kuna héritage na biso lola eza héritage batata esengo nini ezali mpo te soki mokolo tokokutana na nzambe na lola ekozala esengo nini yango wana batata bamama mokolo wana ekozala esengo na lifuti wana akosala ndenge nini parce que lelo tozala na confusion mutu moko azomonana te banani bazosala nzambe na solo banani bazosala nzambe na lokuta mais mokolo wana ekomonisama. Matthieu chapitre 25 verset 31 kitakuna na Matthieu 25 31 babi mokolo wana nzambe taka kovanda na kiti na ye akotia bameme na loboko à droite mpe akotia bantaba na loboko à gauche bongo bantaba koloba na bango te nayebi bino te bolongwa nayebi banzambe bino bosalelaki te ekozala kolela mpe koswa bino na mokolo wana yango wana batata bamama mosali nyonso esengeli azwa lifuti na ye donc tant tozali kosala tozali na lifuti ndenge apôtre Paul ateyaki yango na Timothée alobaki na ye na 1 Timothée chapitre 5 verset 18 ete mosali nyonso akozwaka lifuti na ye. Donc mosala tozali kosala lifuti ezali lifuti na biso eza deja na provision eza deja ebombami tozala banze motema mingi malunda makuna kozulu mpo na biso mingi ebombama likolo mingi ebombama na se parce que papa diangene eza koloba na biso te nkembo na bana na nzambe ekobanda na nzoto oyo awa na se mpe na likolo esika ya bongisaki provision ya biso ya bana na nzambe. Luc chapitre 10 verset 7 na Luc chapitre 10 verset 7 balobi nzambe akoloba na biso bana na ngai boya bovanda bolia bomela pote musala oyo yango bino bosalaki ndenge tosalaka musala awa na se ndenge tata mokonzi ya bula uti koloba totiaka mwa sali kelenge tekele tozali kotonga ndako na biso la lola tozali komibongisela mpe awa na se parce que yango mpe lifuti na biso yango wana nzambe akosaka te oyo alobi na monoko na ye yango ya kosala kolia komela epai na biso bana na nzambe ezali tozala kaka makasi tozala kaka na confiance na ye yango wana esengeli apesa biso miya mingi ose yango nde kopesa permettre biso totonga lingomba na ye awa na se akoki kotika biso babola te akopesa biso bokonzi ya mingi bozwi ya mingi mpo tosalisa mpe bandeko baza na bozangi. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 à 11. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 à 11. Nzambe akopesa biso en abondance. Na tembete toli Paul aza kopesa biso pour ntine na musala. Parce que Paul amonaki te na ntango na bato désordre bazalaki mingi na kati na musala. Toli wana yango apesi biso yango na 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6 à 15. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6 à 15. Ntoma Paul azali koloba boye te bokima bato bazali kowumela na désordre bazali kowumela na kosalaka ba désordre esika bato bazali na biso pe ndenge moko bato bazosala désordre na biso tokima bango parce que tozali na référence batata na biso bango misato bamvoile bavivaki kati na biso na désordre te soki tozongi nsima kuna mama mwilo atikalaki malgré boloko na ye mais avivaki na désordre te avivaki na molongo bon to invitaka bato nyonso oyo oyo bazali kovivre oyo bazali kotia désordre katikati ya bato bazali yango wana soki tokosala mosala na nzambe na bosembo soki tokosala mosala na nzambe lolenge ye aza kotinda biso Esaïe 61 alobi na biso boy verset 5 à 11. Esaïe 61 verset 5 à 11 alobi na biso ete tokolia malamu mabota ya mokili mobimba biloko na bango ekoya awa na Yerusalemi mpo na biso tokomona yango batata bamama nzambe akosaka te ntango papa diangene alobaki ete nzela oyo soki ezali kosalama te nga moto akangaki yango pamba te moko etongamaki te me lelo nzela eza kosalama courant ekoti na mai tozali kovivre malamu en comparaison na 1978 ntango tozali koya nkamba
donc babota na babota baya kosala na bilanga na biso biso tokozala banganga nzambe wana koteya bango liloba na nzambe kolia komela na biso kowuta na maboko na bango parce que nzambe asila kobongisela biso yango eloko tozali koattirer attention na biso tozala lisusu lokola bankosi oyo bazalaki katikati na etonga te depuis to évoluer bino bozali koyeba bozali babikolo tozalaki na baléopard balion na kati na kosi na kati na etonga oyo balataki poso ya meme oyo bamonanaki bana malamu bamonanaki basali ya malamu na kati na lingomba kasi lelo tomoni tokomi wapi tozala susu bongo te soki tobongwa na nde tosala nzambe tozalaki na bafaux prophète tozalaki na bafaux bateyi tozali bafaux bandimi oyo bazalaki baléopard bazalaki kati na biso kasi balataki poso ya meme tala lelo toza komona na bango na misala na bango bazali kosala ndenge Matthieu alobi yango na Matthieu chapitre 7 verset 15 biango toza komona bango na misala na bango bazali kosala misala ya tembe bazali kosala misala ya oyo ezali en dehors ya bilaka oyo epesemelaki biso toza kosala mosala ya makasi mpona komemonisa na kati na bato ke ezali bongo ezali boye nzokande Zacharie na chapitre 4 verset 6 nzambe azali koloba te mosala na ngai esalamaka na makasi ya nzoto te mosala na ngai esalamaka na makasi ya makanisi te mais mosala na ngai esalamaka na molimo mosala molimo batata bamama yango tozali kosala misala molimo lelo bapesi biso tokomi na nzanza longa toza kosala misala molimo misala ya promesse oyo eza na elaka ezali na signification na yango alors tosenge na biso tosala makasi tokima mbango torealize likamwana na échéance oyo epesameli biso mpo tozali kobenga na retard ya 10 ans tomona yango te tobakisa lisusu te poske ya liboso yango ezopesa biso pasi nani tolongoli yango te esere tosala makasi tolongola yango mpo ete retard ezala lisusu te me kasi mpona baoyo bazali kopona nzela ya mabe nzambe Dieu ne fait exception de personne nzambe atalaka elongi ya moto te nzambe soki osali mabe okozwela yango etumbu soki osali malamu okopesa yo mpe nani ya malamu Colossiens chapitre 3 verset 25 nzambe atalaka elongi te nzambe atalaka malamu atalaka motema tango wana mokolo ane kokoka nde tokomona likeseni ya baoyo basalaka nzambe na bo basalaka satana tokomona likeseni ekomona na likolo te likeseni komona na awa bandani baza kosala nzambe na solo mpe bandani bazosala nzambe na lokuta Malachie chapitre 3 verset 16 à 18 Yangwana, dans Malachie chapitre 3 verset 16 à 18 tokomona la différence tozali kokende maleme tokomona yango kaka yangwana bizaleli wana ya bankosi bazalaki kati na biso o bazali kosala banzambe mibale onzoka nde basalaka jamais nzambe mibale okoyina moko okolinga moko fo tozala déterminé tozala na position ndenge tokobundela nzambe na biso kozala nyoka te lokolo na zamba lokolo na mokili okolonga te Matthieu chapitre 6 verset 24 nzambe toko biso bato tozali na nzela na nzambe fu tosala nzambe na discipline basalaka nzambe na mobulu te baye batongaki Yerusalem ya kala basalaki nzambe na discipline bitumba ezalaki te kowela ezalaki te koswana ezalaki te mais tozala na discipline na kati ya mosala na biso mpo se discipline yango ekolongisa biso tokotali na 1 roi chapitre 6 na verset 7 bapesi biso ete baye batongaki Yerusalem ya kala même makelele ya mabanga eza koyokana te eza expression te bazalaki mpenza na bolingo mpe kobisala ndenge bapesi biso yango nde tozali kosala yango mais baoyo bazali kosambela nzambe ya bikeko toyebiki na Yerusalem maboto ezalaki mibale oyo ya nord na ya sud oyo etikala kaka mibale wana etikala zomi esi elimwa oyo te basalelaki nzambe mabe tozali kokende batata bamama bokomona yango ndenge nini nzambe azali kobongisela yango esika tozali kosala mosala na biso motema na biso nyonso ezala wana eza te ozosala mosala nani esika mosusu motema no eza mosika mosusu olifuti ndenge nini okozwa
esika motema na biso ezali, esika trésor na biso ezali, esika eloko motuya na biso ezali, motema na biso makanisi na biso nyonso ezala esika wana. Matthieu chapitre 6 verset 21. Alors le biso te li futi na biso ezali solo batata ba mama tokozala. Lelo so to sale musala maram kobona nzambe akozwa atie yo pene wana azui atie yo wana ezali ki ndingi wana parce que alobaki yango te ngai ne na kozala tata na bino bokozala bana na ngai mibali bokozala bana na ngai ya basi. Donc to sala musala poto hériter likamwana oyo nzambe alakaki biso te akozala tata na biso tokozala bana na ya basi tokozala bana na ya mibali. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Nani asia mwana mokonzi azali kolokota lipa na balabala to bakoko ba lobaka te mwana nkolo nda lopango afutelaka ndako ya tata na ye te. Soki biso na bonzoto eza kosala bongo biso bayeto poni kosala mosala na ilanga ya nzambe ekozala na biso ndenge nini yango na batata ba mama mosala nzambe tosala wana ki mercenaire te ne to bate ezaki na bato bazaki kati na biso nzo de bazaki bankoyi balataki poso ya meme tosala mosala nzambe na ki mercenaire tosala mosala nzambe na concurrence na komeka nzoka nde toyebi litomba nini ba mercenaire bazwaka tango ba mercenaire ba bipesa rapport ba ke de komeka ba ke de guerre suka na bango ezaka liwa mbala biso bazonga te etango mercenaire ye mokonzi oyo ake na kosala ki mercenaria akufi bongo etonga nyonso oyo ilandaki ye suka na bango kozala nini esengeli tolanda nzambe me tolanda ba mercenaire te parce que lifuti oyo mercenaire akozwa yango biso tokozwa ndenge balobaka biso te liwa mabe ya mutu moko ekoki kobomisa mokili mobimba oyo to mbolamu ya mutu moko ekoki kobongisa mpe mokili mobimba. Na Romains chapitre 5 verset 12 Adam asalaki mbeba emema liwa emema mpasi nyonso na kati na biso mais solution bape nzambe aza bawapesaki kondimela nkolo Yesu. Lelo tosali liboso ya nzambe molimo son papa Simon Kimangu ye nde solution tolanda ba mercenaire te parce que suka ba mercenaire kozala mabe yango na tata introduire liloba te oyo asalaka tina nini ya salaka. Mais ce qui est dans verset 10 balobi mosala ngo tosali kosala ezali pasi mais to mona lango bolam yango na papa tudi biso pe to stele bili wana oyo asalaka tina nini ya salaka na komba tata mwana peli bosan tata boli musante nga na telebi na tiki liloba la bandi. Na komo na nzambe tata mwana tata molio mosantu papa Simon Kimbangu kiangani to peso bersi na maloba yo pesi na biso recommandation ya liboso nzambe apesaki na moto oyo akelaki na elilingi na ye mpe na lolenge na ye ezali boye salela pe batela jardin d'Éden. Donc mosala ezali mot d'ordre ya tata nzambe salela cultive et garde l'Éden. Donc motu oyo azali ekelamu na nzambe mot d'ordre wana ya kosalela yango nde ezali le premier recommandation ya tata nzambe. Mais mosala nyonso tu yo kosala nzambe apesi yo mosala esengeli osala yango na bolamu nyonso mpe osilisa yango. C'est ça le mot d'ordre ya tata nzambe. Salela mosala na nzambe mais mosala oyo nzambe apesi na yo mosala nyonso tu oyo euti epai na tata nzambe basilisaka yango nde totala yango na Exode chapitre 20 verset 7 à 8 alobi travaille et termine tout ton ouvrage parce que le 7e jour est un jour à repos mais avant jour à repos salela mosala na yo pe silisa yango
nzambe asepelaka na mosala oyo apesaka moto asaleli yango na motema moko mpe asilisi yango nde epesaka lipamboli. Yango na Moïse avant apambola Israël mosala oyo nzambe apesaki na bango, nzambe atalaki soko ezali conforme na modèle oyo Moïse atalaki ezali conforme na modèle oyo alakisaki ye na ngomba oyo ezali na lola. Bato tango ya amoni en détail près basalaki exactement, pas à peu près, mais exactement oyo nzambe atindaki salema Moïse asepelaki penza et Moïse apambolaki libota na Israël et Israël un peu azwaki lipamboli. Soko bapesi yo mosala, il faut très bien le faire. Même na bonzoto ezali le travail bien fait et fait à temps. Et dans les likambo ya tata nzambe, le travail doit être bien fait et fait à temps. Nzambe atenaka na perfection ya likambo na ye. Tobebisa mosala na nzambe te. Mbatata ba maman bandeko ndenge moninga a développé mosala nyonso tu ya tata nzambe ezalaka na bénéfice na yo moto ozali kosala yango malamu, me na bana na yo na libota na yo bakosepela na mosala oyo ozali kosala. Nokamatela bino exemple oyo ya mama oyo azalaki na Israël. Mama moko azalaki na problème. Na 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 25 bokotala histoire wana. Mama wana ayaki epai na mosakoli Élisée. Alobi na mosakoli boy. Alobi mosakoli yo yebete mobali na ngai azalaki mosali malamu. Masilaki kowa. Azwaki banyongo, azwaki mbongo ya batu pona lisungi ya libota. Mais asili kokufa. Sasa yepi bakolo nyongo bazali koya mpo ete bakamata bana na ngai mibale oyo bakomisa bango baombo na bango. Élisée a vérifié tango ya tangi nkombo ya mobali wana ya mosali wana. Élisée a vérifié que c'était exact, c'était un bon travailleur. Azalaki mosali malamu et akokaki kotika te que postérité na ye mwasi na ye na bana na ye bazala na kati na mpasi. C'est comme ça que Élisée est intervenu. Ozane eloko nini? Tanzane eloko te, mais na ndako na ngai nazali na kamwa mafuta moke alobi kamata bambeki ebele kota na ndako kanga porte fenêtre bana no bapesaka oyo bambeki otiaka mafuta wana na kati na mbeki. Et c'est ce qu'elle a fait. Et bambeki etondaki na kati na ndako wana ebele penza ye kopesa rapport alobi mafuta etoni. Voilà le miracle. Le miracle ne se produit que lorsque tu as fait le travail de Dieu avec conscience. Nzambe akotika yo te, akosalisa yo, akosalisa pe libota na yo bakozala na lipamboli. Le miracle ne peut se produire qu'à ce prix-là. Élisée alobi teka futa nyongo pe oye kotika la olia yango na bana na yo. Voilà comment cette famille a été sauvée. Na mosala malamu ye tata salaki. Soki ozali kosala mosala malamu yebaki ozali kobikisa libota na yo. Ata yo we libota na yo ekobika. Oli Misanga, c'est peut-être un exemple que je prends comme ça. Oli Misanga. Botali tato bapesaka mbote directeur de cabinet. Loba makamu ya kalape ya sika dir kapo ya vandi. Tata na ye azalaki bazalaki kobenga ye surveillant mondele. Azalaki mosali monena. C'est lui à l'époque azalaki kobate la mboka oyo ezalaka na yango kaka zamba. Mais il surveillait bamanga banani. Son père a beaucoup souffert. Na mosala na ki surveillant ya ville sainte oyo tata mondele. Awa. Mais tala nzambe abosa nakate mosali na yo ya sala bénédiction wana eyaka na bana. Aujourd'hui son fils est Dirkap yo.
soki azali kotambola dire cap na cravate na costume dire cap simane molongo bazali kolanda dire cap après le vieux les attendus habituels et nommé yoyo tata ne azalaka surveillant azali kosala mais regardez le fils. On peut prendre toujours kamata ya kala mais toujours kamata pe ya sika. Regarde dire cap aza kotambola téléphone ba méga pamba ben c'est tout à fait le travail. Il appelle le monde entier mais son père n'a connu pas de méga, n'a pas connu de costume. Son père a souffert asalaki mosala malam. Regarde le fils nde nakamati bino exemple oyo moto wana asalaki malam mais bana ne batikali ko bénéficier, ils allaient être des esclaves mais compte tenu à mosala malam ya tata on a fait le miracle et la famille a été sauvée. Voilà. Yangwana David, le roi David a lobi boye ngai nazalaki mwana moke na koli mais natikali jamais komona été ce que j'ai dit à Dirkap c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Ngai nazoloba oya kala mais nazoloba pe ya sika oya uti côté ya biso papa Kabemba ne prend que cet exemple papa Kabemba bah chapitre belé mais tous ces enfants sont tous des licenciés c'est dans le Canada. Maman Mikala zalai ko vanda a confié presque pauvre mais regarde banane bazana Canada surtout comme le 18 mai au moment antinsa nezali ko sala mawa la famille de maman Mikala bazali ko sala côté antinsa ni ko le campé ba oyo nyonso to benga ba inspiré $1000 $2000 et David alobi natikalaki komona tete moyenge bene nzambe atikaye mosali malam moyenge bene natikali komona tete nzambe asundoli moyenge bene et la postérité de juste ne mendie pas le pain. Psaume 37 verset 25 natikali komona teke mwana na moyenge bene mandi son pain nzambe akutika kate sala mosala oyo nzambe apesi yo ebana na yo moko na libota na yo nzambe ako abandonne bango te. Ils ne seront pas des mendiants. Nzambe afutaka azalaka na nyongo na moto te. Nzambe azalaka na nyongo na moto te oyo asalaka nzambe afutaka pe au-delà de vos attentes parce que salaire ya tata nzambe kolo isalobi bino bato botikali biloko na bino nyonso to bolandinga na mosala oyo vous allez récupérer au centuple le salaire de Dieu. Awa na bokilo ezalaka toujours au centuple de ce que tu devais avoir, au centuple. Jésus-Christ qui a dit ça. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Bon moya seko dans la vie éternelle. Nzambe afutaka. Nzambe obiso tozali kosalela papa Kimbangu afutaka. Nakoy ko multiplier bino exemple. Papa Diangue nazalaki koloba. Tokoki kobosana bomoko te, tokobosana ndendaka te, tokobosana kandolo te, tokobosana batoti atangi pa bombutu. Bo bazalaki na tango ya na le groupe de Mbinza. Bato wana basalisaki biso na tango ya passe. Tokoki kobosana bango te. Il a dit ça le 12 septembre 1991. Je vous donne la date. Soto busani bagwe kozala lokola ingratitude tokobosana bango te. Bato wana basalelaki basungaki balobaki babundelaki likambo na tata Kimbangu na tango na mpasi. Mais regarde ce qu'ils ont eu comme récompense au centuple. Il y en a qui sont devenus des présidents de la République, il y en a qui sont devenus, même leur postérité ne mendie pas le pain. Nzambe oyo biso to sambelaka tata Kimbangu afutaka au centuple, afutaka. Batata ba maman bandeko. Toka matadene mosala mususu ezalaka ya malamu, mususu pe ya mabe. Ndenge komami na Romains chapitre 6 verset 23. Le salaire du péché c'est la mort. So ozosala mosala na lisumu na masumu. Lifute ezali ne liwa.
Depuis le jardin d'Éden. Mosala oya malam, azaya ko ça dans le jardin d'Éden, c'est bon. Moya mabe et même qui est dans le roi. Sala mosala na nzambe na solo. Tata molimo mon centre papa, mon kondiabo le papa Simon Kimbango Kiangani. Pour amone que to komi na tango ya suka ya bana na nzambe sengeli ba zwali futi na bango. Yo sa komona batata ba mama. Apesa kinzemo to yemaka ngo. Sala mosala na nzambe na solo be. To sala mosala na nzambe na solo be. Na solo be, to sala mosala na nzambe na solo be, mokili mobimba mobikisama, to sala mosala na nzambe na solo be, to sala mosala na nzambe na solo be, mokili mobimba mobikisama. Mosala depuis abanaki mosala na ye na 2001 abani mosala apesi pende mwana na mayanga na biso nyonso tuto ye makayango to sala mosala na nzambe na solo be potozwa mokili mozwa kobikisama mosala na nzambe osali yango na solo be mokili mobikisama mosala na nzambe basala ko na molimo pe na solo be. Donc, il y a deux derniers exemples pour nous dire que la place dans la conclusion. Batata ma maman, mosala na nzambe oyo etwa kalifuti. Nzambe sokatini yo tosaka kandenge ya lobi. Soki yo tosite et ko sala na yo passe. Tosa. Samuel a yebisi roi Saoul. Kenda boma Amalek batu wana nyos na batu na basi na mibali na batu nyos to silisa bango na bantaba biloko na bango nyos to nzambe alinga bona bango te. Souvenez-vous batu wana batele baka Israël tango babimaka na Egypte omoni soko zo sala mosala mabe soko zali na nko ko bosana te nzambe abosana kate il va te récupérer un jour. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte toujours ce qu'il a sémé. Sauf si tu as demandé sincèrement pardon. Sinon, tu le récupères un jour. C'est comme ça. Et pas une tata nzambe. Bon, comme on a yavani nye alobakate, boyoki nege ya lobia, nzambe azali kotala, azali kotikela yo tango, mais il te récupérera le moment venu. Mais Saoul n'a pas obéi comme Dieu l'a dit. À tout ça quitté. Saoul a tout ça quitté. Oka Samuel a lobby na ye. Yo to cité. Nzambe platine de lo na bokonzi na yo. Yo salaka motopa nzambe ati yo komi mokonzi. Bongo yo to cité. Nzambe a longoli yo. Akopesa bokonzi na moto mosusu. Samuel alinga baloka boye. Saoul a sibie na manteau na ye. Manteau e pasuki. Samuel a lobby. Au moins ndenge manteau na ngai pasuki. Nzambe pa pasoli bokonzi na yo. Mais regarde, batata ba maman, soyez attentifs. Manteau ezali lambe ezali na prophète manteau. C'est toute une royauté hein. Basakana kanantoma na nzambe te, s'il vous plaît. Prenez ça avec le plus grand sérieux. Ezali na bato mosusu basakana kana bangote hein. Osimbiye mais si au simbiye, tu perds tout. Et soukanayo, mais le roi a pas. Regarde comment Saoul est mort. Regarde. Akeneko simba, et lama ya Samuel, et pasuki alobi, kakandenge yango et pasuki, bokonje non pe pasuki, et sile na yo. Mais zali et lamba, et pasuki, bokonje pe sili. Ezali na bato mosusu basakanaka na bango te basimbaka bango te yango wana bapesi biso na psaume 105 verset 15. Je crois que le dernier intervenant va accoster yango pe moi c'était ne touchez pas mes oins ba oyo bazali ba pakola minangai bosimbaka yango te ezalaka na ba conséquences très dangereuses kosimba te bon continuons surtout ici là. Et lamba tata kimbangu
atelemi alati liputa na ye ati awa lidita na se lidipa 4 coins du monde epesa meringa kolo isapesa ki voile kolo isapesa tonga Yerusalem bokonzi nyonso tu ezali ne alata yango ekosimba te basakana kana moto wana te osakani ki bokonzi lo isili tango azalaki na prison azoloba na babelge alobi bino boza kosakana na ngai bozoseka ngai nga nazoyoka bino mawa mais soko ngai natiki nzoto oyo nazali koloba na bino bokopakata na mbango bokokende tango ya kofi après ils sont partis bato mosusu basakanaka na bango te ye wana kaka alobaki na kobotama na 1918 ye wana kaka alobaki na kobotama na 1951 azali mozwi na bokonzi mpe nkembo nyonso to lokumu nyonso nde ye avandi nye azali kotala bino kaka ndenge bino bozali kosanga kofinga kochola kosimba na esiko eza kosimba te un jour vous le payerez et vous le payerez très cher ezala bato mosusu bisika mosusu basimbaka te simba bisika mosusu yo kosaka mais ezali na esika mosusu basimbaka te c'était comme ça lokola biso mpe tokomi na ntango ya suka ya bosomi ya molimo tokomi na esika etumbe ye makasi mpo na nini tozali kokoma na train d'atterrissage etuma mopepe ye makasi heureusement qu'il est Dieu le Saint-Esprit mais ntango ezalaka botalaka mayema alekaka par rapport ezalaka nini Moïse abeti nzete mpo ebongwa na nyoka devant Pharaon nzambe atombolaka bato mosusu mpo alakisa makasi na ye mpe lolendo c'est aussi un mal nécessaire soko omoni moto azali kotuma mozembesi avimbi akomi soko ndenge nini nzambe alingaka mpe bongo mpo alakisa makasi na ye nzambe abundaka alakisaka makasi na ye na bizengi te na balembele te il faut être fort bato babangi yo nzambe mpe alakisa makasi na ye c'est aussi un mal nécessaire abeti nzete ebongwani ekomi nyoka Pharaon abimekoma ngai mpe awa nazali moto allez bino mpe bobwaka ya bino banzete babwaki banzete ekomi mpe banyoka biomoni ekomi lokola concurrence ndenge Pasteur Kabemba alobaki lokola concurrence oyo nzambe na nyoka Moïse asimi ngendana oyo bango mpe banyoka na bayo ya bonono nzambe je vais vous prouver le contraire banyoka wana nyonso tu Moïse était na etika lobe moko Moïse asimbi à partir de ce moment-là Pharaon ne contrôlait plus rien, ne dictait plus rien. Il subissait jusqu'à la défaite finale. À côté que là, Dieu multipliait fléau sur fléau, et fléau et Zalaka passe tout un pays, l'Égypte pleura, tout un pays. Et ce n'était pas tout. L'armée d'élite, Arnaud Yamakas, ya Pharaon, noyé dans les eaux, chars et chevaux. Et le premier évangéliste, c'était qui? Et Zalaki, Pharaon lui-même. Atima boko na mutu alobi, Nzambe na Israël. Azali solo Nzambe. Et Zali na mokolo moko, batu bakoloba, tata kimbango azali solo Nzambe. Atongi temple awa. Temple munene ya kitoko. Oyo ezali na kati na bilaka. Oyo ezali na kati na nkembo. Biso toyoka kiango même ba message ya papa Diangene qu'est-ce que tu vas lobia baki ko tonga ya bango pe temple ya monene à la même dimension pour na ko batala biso pe tozali awa oui ozali awa et bande les allez nango likamote souvenez-vous de ce qui s'est passé à Israël te to kena kuna liboso il vous laisse mokolo moko ngana tuna ki Nzambe rangai boni makamo abiote Nzambe apesi nga réponse Nzambe apesi nga réponse. Il faut qu'on semble la capé, il faut qu'on solo la capé dans Nzambe. Après ces réponses à l'objet, ngana ko intervenir si kabote fonatika muto akende. J'interviens toujours en dernière minute. Et on a tous la patience. Atayo moni ndengeni, zala na patience. Tu verras la fin du méchant. Tu verras la fin de l'antichrist. Mosé mais c'est pas mon bundi sinanza mais tu verras sa fin. Elle est toujours nenge Pasteur Kabemba Lobaki malheureuse. Mbatata ba maman mosalo eba pesi biso ezali elaka esengeli to sala yango noki pona nini ngana za koloba ngo ezali elaka na 1947 au lebisanga faute de temps na 1947
papa Diangen a lobby toujours bondé tomba pour Israël a soit indépendance. Bisoto Kozwango dans 12 ans, c'est ce qu'il a dit. Israël a joué indépendance. Il prophétise, il fixe même un délai. En 1947, en 1948, ma bondé les Arabes qui m'a cassé. Israël a joué indépendance. Bisoto Kozwango 12 ans exactement après, en 1960. Dans l'an 2000, dans l'an 2014, eh bien, centenaire, il y a papa qui sont local. Papa Mokondiabo, le tata Molio Monsant, papa Simon Kimbango Djangade à lobby boye. Bon landa kamaloba ya papa à lobby. Tolingi tokota mokili mwasika. Ayemi Sinzembo, Jésus-Christ purifie-moi. Na centenaire, il y a papa qui sont local. Na 2026, tozako kina kokota. Na 12 ans après. Ça fera 105 ans. Yangwana apesi misalo toko sala ngo mbango to silisa ngo mbango pona nini ezali na kati na bilaka salela yango na mbango pe na solo po ezali na bilaka ekopesa biso mapamboli ekopesa la biso mayebiso tozangaki tozwa yango to sepela na bolingo pe nkembo bino misato abule tata mwana bolio mosantu. Na kombo na tata na mwana pe molimo santu motuna wana moto yaza kunyoka mana musala litomba na ye nini kati na musala ngai na kobandela kolobete mobulu ebandaki na lola mutu moko azangi respect azalaki kokanisaka pe tata nzambe yende badozaki ye bayebisi ye ke awa na lola awa mwana azali akendiki koverifie a comprendre que réellement mwana na lola azali ye mutu yango kosala na kosala barecherche balobi na ye kende na mwana lo ye kende na molimo santu tango amoni molimo mosantu ye moko alapaki ke ngai na kotosa yo te na kozala na 4e position te. Papa Simon Kimbangu Kiangani abenganaki ye na lola ayiko bambana na se azali nde kotelengana na ndenge ya mosala biso tozali na yango eloko ya liboso nde kosenga ye nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani ete bokonzi na yo eya il faut te formuler ba prière malamu que Papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo mosantu bokonzi na yo papa eya que ton règne vienne elle teto e basi le yasu tindika bokonzi na yo na mokili mutu akotia tembe na yo azali na yete papa na tango oyo mbele biso deja tosili koyeba position na yo nini ozako linga pona biso batu tozala malamu na sena tango papa outi kopesa biso bilan ya munene ya mukete likambo oyo tozako yekola oyo baweyi bazako sepela biso pe tozako sepela mutu kaka kuzanga kusepela oyo kweisaki tipi wana na lobaki kazana Angola papa mutu distraire biso te mutu distraire yo te bokonzi na yo evanda wana mokili ndenge zana likolo mayo sengi na etonga na yo musala na yo wana biso tokozwila ngo litomba parce que oza koluka sauver le poso nyonso ya mwindu tozala malamu sima na yo papa tolia biloko
olie tolia bie bangulu basengeli kolia biso tolia biloko ndenge wana te. Papa kombo na yo ezala bule, kombo na yo ezala lukumu. Likambo kaka biso tosengeli kobatela bokabwani libela na nkadia mpemba. Yo moko tuna kingai papa butandungi wapi na koko bwaka satana ngana kanisa yike na loja kuna mwa vide ezali papa bwaka ye na loja ti non tu ko récupérer kaka kayen il n'y a pas longtemps. Mais esika papa la musila kingai bongo que Satan akoki kozanga kozala moyombe te ayebi singai tala soko traîner au pesinga position te nazotinda Satana na mayombe. Papa kotinda na mayombe te papa pona mayombe batu mingi balongwaka kuna papa mususu basala bambula depuis bayana misala ya lingomba papa kasi loba sikawa na lobi papa na bunzambe na yo tia ye esika ezali peni na yo moko na premier poste yo moko papa gérer ye papa biso déjà qui te vende wato yebe te bulamu ezako ya parce que batu bakuute bikolo na bikolo bakuya koluka yo papa na bakufa ke bayebe ki bamboka na bango te bakoya na nkamba yo koyebisa bango yo kombo na yo kingandi mboka na yo ezali na continent kingandi kombo ya mboka tel yango biso zako zela na tango yu papa. Mais distraction ya bana ya Satan papa ekoki nango ko préoccuper yo te po ezabi kela muna yo mokolokolo bete okangi garçon wana po diriger ye na premier poste biso tokoya kopekisa yo te papa. Nzambe na biso toza kolanda yo toyebi ke bomoi na biso tokozwa na maboko na yo mboka pe batu bapemelaka ezali ya yo pozwa bomoi ya seko papa. Yo moko tala agenda na yo mema biso esika makambo na yo mazali kuna na longa papa bana na yo bakosala mayotindi bajipo yesendemi bana na yo balali pongi te mema mokili esika yo olingi papa biso bana na yo tokotosa bobele yo un point un trait papa. Makambo mingi tuza koyoka Angola Nzambe avandaka kuna te azala kawa ona zako loba na lingala ya clair mutu nyosa zo comprendre na Angola ba pays nyonso développer ba yebi ke mutu ya pesa lipanda kuna na RDC kombo na yeye bani papa Simon Kimbangu kiangani yo kaka moyen de former histoire ezana ngote plus bazali ko s'enfoncer papa yo moko mutu za ko batela bango soko pesi bango mu Congo mbele to yoka ki déjà kenzete ndimba ikweyaki biso to yebete ezala na nzoto oyo ezala na molimo mutu mususu akobongisa biso azali te papa Simon Kimbangu kiangani kuna tuzali kokende Nzambe moko kaka tokosambela mokili mobimba na yango passage oyo ngana kopesa oyo tosengeli kokabwa na libela na etonga ya kadia mpemba 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18.
biso na bana ya satana bokabwani esalema disjonction verbe disiyunjere disiyunkutum ngai nakoki kolala na mabondeli milayi te parce que papa aza na ngai elongo mpe satana akusala ngai eloko te parce que même ici après cette vie nous aurons la vie papa aza kuna na lola papa esika nini ozangi kasi donc batata na ngai bamama tosambela nzambe na biso tosenga ye te bokonzi na yo eya mpe mokano na yo esalema awa na se ndenge esalemaka na likolo wana kimbangista akotambola tete ote tala mwa message nakoki kobakisa mpo baninga na nga basali ya minene muntu akokoka na makasi na papa Simo Kimbangu kiangari na mokili aza te na kombo na tata na mwana mpe Molimo Santo uta boke no vanda oyo asalaka mosala ntina nini asalelaka mosala mpo azwa lifuti surtout mosala ya tata nzambe nkolo yesu ayaki mpona kobikisa papa Kimbangu ayaki mpona kobikisa batata na biso bayaki mpona kobikisa bango mpe balobi tosali oyo tosali bino bana bazotikala botonga Yerusalemi batikali kobombela biso likambo te makambo bango batikelaki biso pasi ya moto mwindo ezalaki boloko ya moto mwindo 4400 ans papa dangenda na bomwana na ye akendaki na Mbanza Kongo akutani na Rwanzinga Nkuu asololaki mingi na Rwanzinga Nkuu basolo oyo basololaki esengo emonanaki bango batikali biso programme moto mwindo abebisaka Babylone ya kala ezalaka pasi ya kotonga ndako awa na se tina likolo ya nzambe nzambe asili kaka ntango na biso sikoyo totonga ndako ya nzambe Babele ya sika papa lobi clair Babele ya sika nkamba yango tozali kotonga sikoyo tomoni susu ke numero ya sika numero 2 ya sika bimi na Angola atongi nkamba kuna emonisi biso pasi tomoni ke biso totika kaka totonga nkamba kuna makanisi ezali te yango tolobi oyo asalaka mosala ntina nini asalelaka mosala toloba tolanda oyo nzambe alobi kasi oyo moto azali kosala te place totelemini nde yango wana makambo bapapa balobi tozochange yango wana tozokoluka etumbu ata bino moko bokende kokanisa na ndako
numéro amonanaka na Angola. Papa akendaki kuna na 1931 akendaki kuna 3 fois. Suka azalaki na Kisangani aleki liboso kuna na 75 deuxième voyage 75 78 alekelaki kuna nde ayaki na Nkamba apesaki biso programme oyo tokosalela totika yango kimbangisi toye totika yango mpe tolanda Angola tolanda Angola polo bandimi ye kuna na Angola bayambi ye bapesi apui kasi wana nde basabote Nkamba. Koreki yo Nzambe tozomona clair te oyo ezomonana lokola ke kulungu mbimbi moye tokende lisusu ezali te. Koreki merci tosambela mingi baprograme oyo batata nde batekelaki biso tomoni ke tokomi kobebisa tosambela mingi nini tokosala po ete tozonga na nzela nyonso ezaka na biso tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. twatonda lusiku mosu tutambuli kwa tata Nzambi muzola kwa se mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.